Monsieur Wakanja, bonjour. Bonjour, Monsieur Paluku. Vous êtes à Goma. Très bien, je suis à Goma comme promis. J'avais promis à tout le monde que je serais à Goma pour voir ma même... Vous savez que les Goma maintenant c'est la capitale de la République démocratique du Congo, provisoirement. C'est là où tout se passe. Alors personnellement je suis là. Umekuya, umefanya siku mbili, umetoka Canada? Mimi natoka Canada, mimi nafanya siku moja pale Kigali, Rwanda. Leo mimi niingia hapa, ndio siku yangu ya kwanza hapa. Niko na furaha ya kuona watu wote. Ndio ilikuwa suwe yangu ya kufika hapa. Niko na furaha sana juu niko hapa pa Kongo. Goma. Kongo hapa Goma, vile ya Goma. Karibu. Asante sana bwana Paluku. Totiki bana, totiki basi, totiki tout ça. Mais toyeka apona kobundela. Qu'est-ce qu'on cherche? Na bamboko tovandi, nous avons déjà vie sociale, les alliés kitoko, on vit. Vie sociale les alliés kitoko, mais le problème est que tokokiko tobosa na bande ko na bisote. Parce que biso toko lia malamu toko mela malamu toko tambola mituka toko sala, alors tobosa na bande ko na biso bazana pasi bazana boile. Non, on ne peut pas les oublier. Wane kozala eloko babenge égoïsme. Bandeko basako tikana na mona bandeko oyo azako benga ngai ndeko na ngai azana na kati ya mbuji mai. Na mona na bato bakoti bazana bamboka nini? Oyo ndeko azana na mbuji mai bandeko bokuta boko mabamboko oyo bozali. Pour napese binombote bien. Nazali komona Maman Jérôme azali wana toujours na Pointe. Maman Jérôme azali wana depuis la Pointe. Nazali komona bana ya France, la Blanche azana France. Mais c'est Léon na kati ya London. Kikwit bana Kikwit bazali awa. Lubumbashi bazali, London pe bazali. Paris, bana Paris bazali. Depuis Kikwit, Mayumbu, mwana Mayumbu, Mpangi na Mono, oyo ezali bana Katanga, bana Kinshasa, Afrique du Sud pe bazali, bana ya Bruxelles bango, yo Lubumbashi bazali, tozali komona kaka Kolwezi ya Lisano, Paris, France, Belgique bazali, namoni Paris pe bazali, namoni Bananjili pe bazali, Kinshasa kini Léopoldville, Libreville pardon, Libreville bazali, bana Libreville bazali, wana na kati ya Gabon, Kenya, bazetu wa Kenya, jambo ndukwangu, habari kule, si tuko hapa Goma, tu bana ya Jean Kabamba zali pe wana, tozali komona Fidèle oh oyo mona États-Unis bazali na kati ya bana ya États-Unis kuna. Tozali komona kaka, nous sommes suivis partout dans le monde. Ya mwana bana ya Maman Jérôme. Oui. Ah ok. D'accord. Ok, mes chers amis, bakomi kobima pour tokuta na bango tozo ba photo bozala toujours wana na kati pour un petit moment. Merci. Ba muziki na ngai ba oyo tokosala na bango bureau na kati ya capitale wana bazaba ba muziki na ngai tango tokoma na Kisasa wana
na kata ministère na biso tosu tovandi tokomi kopesa ba conseillère ba oyo baza ko na ba mission ba oyo baza ko sala boye ba parce qu'on a beaucoup souffert, on doit travailler. Il faut tout réaliser vraiment makambo to banda ko yebisa bato. Ce qui les lois nzamba apesi biso science to ju ministère moko. Ba miziki na ngai, ba mama Diamant, ba mama Yven, ba mama Jérôme, ba mama Victoria. Ba mama nyonso na kati ya cabinet na biso to sala de façon que oyo nyonso tozali kolobawa baninga to réaliser yango na tango biso tokozwa kibokonzi tokoboya de façon que toyoko yoka ke o babandaki koloba tala siko makambo bakomi kosala o bango pe bakomi koyiba tala balobaki mingi tala lelo bazangi te. Mes chers amis, soki nzamba apesi biso surtout équipe na ngai soki nzamba salisi biso tozwi ministère moko na ministère wana vraiment tout ça l'exceptionnel ministère wana vraiment tout ça la yango kaka to réaliser bandoto to la kisa batuke oui to bandaki kocha monoko pamba te to zalaki kocha monoko na tina lelo awa bintu keita bintu azali awa depuis 11h réunion e bandaki siko ya to za na pause e katani batu bakena no kolia komelati après to kozonga lisusu tango tokozonga lisusu après esili nde nakoya koyebisa bino de ba décision na ezwami kuna muntu akosa bino teke na ba réseaux sociaux ndenge boza komona président ya États-Unis alobi boye keita bintu azana Goma alobi boye nano likambo ta moko te keita bintu nano alobi likambo ta moko te oyo nyonso boza komona baza kokoma alobi boye nano résolution nano ata moko nano alobi likambo ata moko te réunion e bandaki lelo na 11h pose salami tokozonga lisusu ekomema biso ti nayebi te nini ntango ekosila nakoya koyebisa bino la vérité ce qui s'est passé ba décision oyo ezwami nakoyebisa bino Donald Trump alobi boye atindi Keita alobi boye non mes chers amis les ont dit bopesanga confiance na sur place boyebi très bien que nakobombela bino eloko moko te bandeko na ngai baoyo balandaka ngai je vais vous dire la vérité rien que la vérité boyeba eloko mosusu Keita bito ayaki ba Monisco batikaka minduki na bango masasi na bango batikaka ba biloko na bango ebele ba char de combat batikaka ba avion na bango batikaka hier mes chers amis ba oyo ba monaki na réseaux sociaux ba monaki ba bus ya Rwanda ekotaki ba bus ya Rwanda ekotaki awa na Goma et yaki kozwa ba militaire ba oyo batikalaki ya Monisco ezwi bango ezongi na bango même kaka hier nde bazongaki bango nyonso do ba biso wana namoni ba commentaire musu ba komi ono ba biso ya Rwanda sikoyo ekomi kosala na Goma. Non, ce n'est pas ça. Ba biso wana yaki kozwa ba militaire ya Monisco ba oyo bazalaki kobatela biloko na bango. Vous savez très bien que ba arsenal nyonso ya bato wana ezalaki na non ba avion ba hélicoptère ba hélicoptère ba masasi ba minduki biloko ebele ya bango eza nano awa. Donc veut dire que nano bakeye bango nyonso te nano Monisco baso nano bakeye bango nyonso hier ba biso bino bomonaki eyaki kozwa ba militaire wana mais ba mosusu bazali nano awa bazali kobatela biloko na bango ba avion ezali awa ba masasi ba mituka na bango arsenal mobimba eza nano awa. Et alors Keita bintu azali pe awa ayaki kaka na cadre ya makambo wana ezali te makambo ya kendenge bazokoloba non le 15 et balobi ke
Alliance Fleuve Congo, M23, Babima, et tout ça. Mensonge. Et quand vous avez les réalités, mes chers amis, nous sommes des Congolais. Vous allez pas dans dessous. Quand vous avez tout le monde, mes chers amis, alors c'est pour vous dire très bien que Bolanda biloko bazako comme na réseaux sociaux. Na kopesa bino makambo suka na yango tango ekosila. Na koya na panel pour na koyebisa bino ya solo makambo nino oyo bakonzi ba sololi na Keita Bintu. Vous savez, liboso to bandaki koboya que mon histoire de Manaminduki na ye, na Masasi na ye, mituka na ye, ba avion, ba biloko ebele, biso to bandaki koboya. To boya ke babi makaka maboko pamba. Alors décision na biso na ezalaki un peu très fort, yangwana Keita, ça c'est kamwa iloko mpe. Keita ye pour bazwa biloko na bangwana. Il faut qu'on négocie na biso pour te libérer biloko wana ebima. Donc ba biso bino momona hier. Ba militaire wana pour bakene na bango, bakepe na bango. Mais ndambo mususu ezali nano basilité. Alors, mes chers amis, je vais vous dire la vérité, rien que la vérité. Et je vais vous dire une chose. Nous sommes vraiment sur une très bonne chemin. Vous allez bien. On est bien. Makamunyo se bat baza koloba. Boye na boye. Na tamboli na ville. Avant na komawa. Et chauffeur a tambusingai. Vie za kitoko. Mutunyo sa kusala makambo na ye. Et pepele makamboto ezali très bien, mais nako relater bino ba masolo soki meeting oyo esili nako yebisa o makambo nyonso ezali ndenge nini ba décision ezali ndenge nini makambo ndenge za koleka bo trembler te badengisa bino te na ba makambo za koleka na ba réseaux sociaux balengisa bino te na babiloko alokuta baza koloba ba panel ezo koloba makambo ebele Facebook ba news bakokoma mais kasi ngai wa bino nazali awa nazali ko participer donc bakosa bino te nyonso yekobimawa na koyebisa bino c'est pour ça que na yebisa bino ka iloko ya moke ya koloba keno tango to bengana ki Monisco Tango to bengana. Merci Mingi Lebrana. Mustafa. Alors tango to bengana ka ba nyonso na to yebisa ke bango babi maboko polele. Babi maka maboko polele. Bato ya Monisco, bato ya soki comment on appelle ça? Et loko ya Afrique wana. Oyo ba sud-africain bayaka et bato kilikili. Bandeko, je vais vous faire rire un peu. Boye bi période moko boye. Bato moko ya lokuta wana. Bapanza ki sango balobi Afrique du Sud a décidé. Afrique du Sud, ba Burundi, ba desi Afrique du Sud azako ya sikoyo kosala M23 bitumba et bazoko bengana bango na Goma na Bukavu. Afrique du Sud a décidé. Vous savez ces périodes là bato na bayaka na lokuta wana. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tilelo baza wapi? Wapi ba Burundi? Wapi ba Sud-Africain? Baza wapi? Bandeko biloko nyonso na ezali ba Sud-Africain ba bunga tout le monde a bango les ba limo bazala bakenda wapi? Tout le monde a bango te. Kile nyonso ni photo dite yango po ezonga na nkita ya Congo. Il se peut tout ça par avion, il se peut tout ça par train, par chemin de fer, tout ça là par balabala, tout ça là makambo kili. Mbongo yaka ya 145 territoires.
mbongo wana eyaka mpona kosala chemin de fer, kosala babiro, kosala makambo kiliki développement ya Congo. Mbongo wana ifo ezonga po esala mosala nango te. Mbongo ebele. Donc na minute oyo nde dossier eza na mesa mpona sécurité na yesu kake moto akosa bino te baninga. Alors tozali na moto aya koyebisa bino talemba moto mosu nazomona o balobi d'ici les 15 balongwa o d'ici les 15 nani oyo un Congolais pas na ye. Je ne sais pas s'il y a des gens qui réfléchissent. Congolais pas na ye olobi na ye alongwa kende wa nangini to biso ba Congolais tovandi para biso tozali ba révolutionnaire tovandi na kati ya Goma na Bukavu yo ya koyebisa biso tolongwa tokende na Belgique o tokende na États-Unis okotinda biso tokende wapi na tokende wapi biso tovandi na mboka na biso. Alors baninga na ngai botika biloko na bolanda biloko na ya réseaux sociaux. On est ici et on va rester ici. Objectif na biso Kinshasa. Merci maman et la perle. Merci beaucoup papa, merci message yokani. Papa wakacha na kocha ndeko Magi, maman Magi zela nazo pesa maloba, esa nga seconde. Papa wakacha nazo landa direct na téléphone na mosusu ngo bakonzi bakoti réunion. Kitoko makasi ne ba honorer président na biso président na ngani nazo kota na salle bakatele pe le sang ko boye mokonzi mboka ti. Bon sala on est ba décorer papa kitoko makasi na ngana ngwa direct za privé. Nangara pour na isa bana mboka ke ils sont déjà to déjà mboka bobanga ti. Donc déjà mboka donc président nanga za déjà président et donc on doit mingi ezati moi c'est la déjà. Azali sénateur à vie. On lui doit tous les respects possibles. Donc, tous allez copier ça et l'immémia. Azali sage. Monto ya sa campagne pendant plus de 18 ans. Azali sage. Azali monto ya kokengela. Azali monument oyo tokobanda kozwaka et mayele na expérience pas na ye. Donc, nakoko pas na ye. Nakoyamba ngai tokosolola. Nakope sa ye mbote na Chiluba. Na kolobana ina vraiment na kopesa yembote na Chiluba na bo ekozala en direct bayambi ngai awa balobi na ngai ke la koleka na RTNC oya awa na mon invitation eye babengi ngai invitation mosusu na radio ya Kivu invitation mosusu oyo ezali ko kokoya koya na ebite ndenge bato baza ko reconnaître ngai mais na kotika kana lati chapeau na anti soleil po na bunga mwa muke anguma ezala te mais bato ba reconnaître ngai bana betongi no ambilane lekelai bukalenge wa mwane to ka bubu impato donc katino mo kuita bato bo abantu bikala bakenga na mputo katino mo kuita bato bo abantu bikala bafone nzara nonku bantu ndike bantu kaba enemi kimu bantu kaba inechini bantu bikala no mudike katino mo kuita bato bakamba kwetune kuchino kuikala mwimba kimbo kwa mene kuchino kutukwe no kuchino kuikala mwimba nonko kuchino kokola mwimba minipatu benuni nchakuji kiviti tujina inyoye. C'est la représentante de l'ONU et de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta. Elle est venue ici en concertation avec la coordination, c'est-à-dire le coordonnant et ses deux adjoints ainsi que certains de ses collaborateurs. Donc on a commencé depuis le matin, et après on a pris la pause de 2 heures et ça vient de reprendre. Et ben voilà, on est avec les camarades de Wakanja, les combattants, les révolutionnaires. Merci à tout le monde, vous qui nous suivez en live. Allez, bientôt à Kinshasa, rendez-vous à Kinshasa. Le paix du chef, le paix du chef, le paix du chef, le paix du chef. Et on s'attend vraiment ensemble avec toutes les révolutionnaires. Ici c'est la capitale de la liberté. Vive la révolution. Tout Congolais, tout Congolais, vous voyez, il y a ouais, on vous attend Kinshasa. Le paix du chef. Bye bye, le paix du chef, le paix du chef. Le paix du chef. Bye bye, bye bye. Merci, que Dieu vous bénisse. Oui.
Rien que de bonnes choses pour vous. Merci beaucoup. Donc, prends soin, il y a papa Nabiso bien Penza Kona. Vraiment, il est encadré comme pas possible. Merci Penza Tozan et Sengo. Viva, viva. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Sengo ya AFC. AFC, viva, viva, viva. Viva, viva, viva. On est ensemble. La porte est Papa Wakata viva, viva, viva. Les cercles vicieux du chef. C'est pas possible. Vive la libération. Papa Wakanja awa. Papa Wakanja Célestin Ngoma dossier. Moutou azwaka téléphone major wana a réinitialisé téléphone plus de preuves. Jambo eno. Jambo sana. Mbote na yo. Mbona sasa kwenda? Niko hapa. Le quartier général de l'AFC. Capitale inesha kupinduka, inesha kuya Goma. Les hommes forts. Les hommes forts. Mais Félix, parce que c'est moi, il n'a pas moi, Alia Foufou l'anniversaire, le lieu est athée. Félix a dit na courant kangiye. Papa Wakacha, si c'est papa. Ndeko muti o matsabatu te, matsabatu batu bazape ya likolo mingi te, ndeko. Kanja, papa Wakanja ba magistrat militaire ya miyibi na ba policier chilomba miyibi bazwa Célestin Ngoma téléphone ezalaka na ba communication na bino azwa réinitialiser yango koma ko salela basenga la justice prévésate. Awa na kimina no pembeni moyen kuna te mwa batnyoso bazo kwela ndo moyen zalite awa. Oui papa Wakacha papa s'il te plaît ozaka pida na téléphone no sozo solola. So batu babengi okenda musika na biso vraiment papa s'il te plaît. D'accord. Zalaka batu bakwela yo bongo yo ndimaka batu bakwela. Oui papa Wakacha bongo kanga pe micro soko zi appel bandeko balobi. D'accord. D'accord. Merci papa. Merci beaucoup. Musala ya monene yango wana il faut tika batu bakwela yo bongo. Comme ça bamona pe solo ke po bige Taliban ndimaka makambo te. Aya lobono ozaki na Goma te. Ndeko patriote te koto tena nordre to pesa bandeko to moni ndeko Mati ndeko Didier 1 2 3 to pesa pe maloba na ebi kambia seza makasi to yo bosa na bandeko bazomata ndenga na konta tena oloba na bosa na ite na fona matia batu maloba ambia siso eleki maloba pa na papa Didier. Merci beaucoup. Qui a dit que Wakanda ne va pas arriver à Goma? Il est là. Les voici. En tout cas, c'était ma casse. Na mon ara marié na zara musala mais na mon ara ba bien ndenge zo salama et ça va bien. Na zara na seka tabé la bandi na yo ga bino pour na zara musala. Na yo ko ba mingi ezati na sepeli kaka. Courage. L'homme en chiffre, courage. Na yebi ke marambo eza bien. Merci. Quand vous allez bien. Merci Miguel Konanga, merci. Merci beaucoup papa Didi. Ok pas maman Cécile malobe pa na. Merci mingi maman Diamond na pesi batnyo tu bambote belé. Na sepel comme papa Wakacha na Goma. Zaki neti te. Oh ekende lelo lobi to bia papa Wakacha ta musu kokosa. Na kokosa te zaki de réalité. Mbote ndekla ngai mbote. Jambo. Jambo wetu. Moi, je m'appelle Marc. Ok, à chanter. Je suis l'assistant technique.
Ok. Je suis l'assistant de notre cordon. Ok. Super, c'est un roman arabino boebo se présentaka. Donc papa wakaja maman Cécile. Ok. Les réseaux que vous voyez sur TikTok, Corneille Nanga Yuabelu, c'est son compte privé et il regarde vos trucs. Il a aussi compte X. Attends la compte X. Eza compte na officiel ya Corneille Nanga Yuabelu. Bozoko yoka ke micro akotaka awa asola na micro toyoke bien te ye wana azoloba alobi ke bokanga nani bamicro s'il te plaît tozodeplace baninga na ngai na ntango nyonso tosa bakonzi lo nyonso. Alors oyo tozali na ye azali assistant na ye technique mpona ba réseaux sociaux babiloko nyonso kilikili moto oyo asalela ye TikTok na ye oyo akotaka mokonzi akotaka pe alandaka biso me yaye ezaka wakanja wewe mais de toute façon et pour ce que omoni moto aza kuna aza na atie zéro asabona te na moto mosusu ye asabona te na moto mosusu aza na zéro donc veut dire que ce que lien comme ça voilà bon mon lien moko ye aza voilà lien moko oyo tokozwa c'est-à-dire que nakolakisa bino ke nde lien na ye yango wana soki bomoni lien wana yeba ke wana azali mokonzi yango Corneille Nanga aza na zéro suivi atiakaka 3 images 3 vidéos yango nde akotaka na direct oyo ya biso akota na direct na bongo mona Corneille Nanga mokanisi ke eza ya to azoseka batonga nga nde boye de partout où vous êtes. Moi c'est Mac, c'est l'assistant principal du coordonnateur FCM 23. Son compte est là. Vous mettez ça ici. Là nous sommes à Goma. Il faut te protéger. À Serena Hotel. Nous sommes avec Bintou Keïta. C'est pas pour nous retirer. C'est pour arriver à Kinshasa. Tenez bon, on arrive, on avance aussi. L'avenir est rose. Ok? Merci, merci. Oui, l'avenir est rose, on avance. FC Viva. Viva. Venez, venez, on vous entend à Kinshasa. Venez à Kinshasa. Viva. Alléluia. Que Dieu vous protège là-bas. Alléluia. Kinshasa est déjà protégé. On avance, on avance. Ben oui. Tenez bon, sauf que tenez bon. Il faut arrêter avec des polémiques et tout. Tenez bon. Bon, tu vois, Taliban, on avance. C'est qui est sûr. L'avenir est rose. L'avenir est rose. Moi aussi, je suis sur TikTok. C'est Mac. Mac. Tu vas mettre ça, hein? Oui. Tu vas t'organiser de mettre bien, ça. effectivement, voilà. Ok. Il est là en personne à Goma. Oh non, Balobi, oh non, à Royauté, oh non, et tout. Dala. Appelle-moi bien. Lélo, Faya Chambaza. Allez.
Nous sommes des jeunes. Hein. Ah oui. Oui. Ça se voit. AFC eza bajeune eza biso oui oui ça se voit. Viva. Il n'y a pas de Rwandais ici. On va conserver notre non. Oh, Bajeni ya maele. Bajeni ya maele. Zate loko la bawana ba farser wala. Bamiyibi, babudimbu miyibi, babuyaya, bizengi, bamuta masuke bele miyibi. Bon partager. Bayo kabiso baye bageno to na Goma laki yangoyo a to na Serena après ça to longo Serena wa to qui est place mususu ye oyo zo mona o protocole d'état protocole à chef yeyo ngone lokola ba je ah bon moi signa c'est pas lui on va se présenter au lula ngai la mi la gisa au lula ngana boy omoni muto asala ba vidéo nyonso bomona ba discours nyonso bomona tala baboga Voilà. La jeunesse qui gagne. La jeunesse vision na biso eza kolongola o bakombo wana o bakombo toyoka kala o bakamere o babati o bachisekedi o biso toyana bakombo asika nouvelle génération bawakanja bamak nouvelle semence nouvelle génération. Voilà. Thank you very much. Nous sommes vraiment émus de voir l'homme qui fait notre fierté au Canada. C'est TikTok. Ouais, c'est TikTok. C'est un homme, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Il est là. Hein? Est-ce qu'il y a des armes? Non, il n'y a absolument rien dans le calme. Ah, voilà, voilà. Nous sommes là. Vrai guerrier, un vrai guerrier. Un véritable guerrier. Bon, Monique, a petit, mais t'as la cara elongi, et n'a qu'aucun nimba la morona ye, tu comme n'a âge, moi quoi, âge dis-moi. Papa wakati mwana 25 ans, bati kala biso yodi. Tu comme n'a âge, moi comme la moko. Sakanate. Tozo c'est la minopé. Ah oui. Boya. Boya rejoindre la révolution. Oui, oui. Bon, c'est la tête que tu comme à Kinshasa pour Boya. Oui. Parce que à bientôt, nous serons à Kinshasa. Mais bon, c'est la tête que tu comme à Kinshasa. Boya, Boya appuyer révolution. C'est pas seulement financièrement. Non, non, non. C'est aussi moralement, c'est aussi. Il y a des choses où vous pouvez faire. Mais partout où vous êtes. Même physiquement. Vous arrivez. Voilà, et tout. Comme on a vu, et continue la liste. Babi que non, ah, tant tozara na zamba. Batoana tozara na bango. Tant comme na kin, faut tozara na bango pe. C'est vrai, ça c'est vrai. Nous voulons, nous c'est business land. Donc nous voulons faire le Congo et à la terre des opportunités. Donc terre des opportunités. Ndé au monde à Dubaï, voilà. Ndé au monde à voilà, Tolongi Congo et à la Bongo. Bah moi je suis toujours comme ça. Il y a toujours mon téléphone qui sort et on m'appelle. C'est ma fille là. Oui. Je m'excuse. Hein. D'accord. Allô. Donc. Allô. Bande Kotoza bien, on est très bien ici. Problème des addités. Talaka Kandenge masse boza komona. C'est bon. Entouré avec les amis, les Bao Tozana Bango. C'est bon. Vraiment, ambiance est très bien. Alors, on a Polinga Mingi. Boyape. Venez. Oui. Boyape, pour Nanini Bokoya. Boya, pour Nanini Boya. Pourquoi? Parce que Mokonzia Mona Pebino. Mokonzia Mona Bino. Et ça, là, comment bien. Pour nous comprendre très bien que oui, effectivement, diaspora, ils ont encouragé Bisso. Diaspora, ils ont Bisso. Et ça, là, comment bien.
po bakala tikali muke kaka toko mona Kinshasa le muso ba yeko mona na Kinshasa ba bia ya yeko mona biso ka po tozu pouvoir alors botala ka moi économie ba maman oui attend pour une semaine 2 semaines et que ça l'a bien makasa et marqué ça moi je vous le dis je suis vraiment très sincère et que marqué que natango yo bazalaki et n'a passé et ça makamba mbongo ta mbongo réalité et ça makamba physique comme on a physiquement ba konzi ba yambio o moni bango pe ba moni yo et que ça l'a bien makasi dans le sens que et atato sito zum ki bokonzi to sito yebi batunini yo bazalaka na biso batunini yo ba supportaka biso physiquement moralement tout ça donc baninga nanga je vous encourage boyoka bilobele akuna que il faut faire attention et il faut kobanga oh tout ça non la sécurité totale ngai tango na komi bayeko zonga na frontière na biso bayeko zonga na frontière na biso et pas ya mon colonel ndeko moko azobenga ngai awa mais de toute façon naza na oyo alors baninga je vous encourage je vous encourage ya kozwata moi 2 semaines pamba boya po koya kokutana na Kinshasa et kosala impact makasi te mais soki oye na tango bango bazali awa et kosala impact ça moi je vous le dis je sais pourquoi je le dis alors na vacances au Sengata et pas yo sala ka 2 semaines il y a vacances et pardon oui 2 semaines il y a congé alors oye awa fali na 2 semaines ba konzi ba yambi yo pe yambi bango bovandi bosololi ozongi et que ça la impact ya munene les alliés vraiment très très important awa et comment est-ce que tu peux dire na ebité moyen na tozali ba tebele bazali awa na ba oyo banguna na banini mais c'est ce que je veux vous dire que je sais vous comprenez vous avez micro quand je parle comme ça vous comprenez ce que je veux dire alors mes chers amis boya nazali na Goma boya 2 semaines ça suffit au sali au sengi na musala que aux congé à 2 semaines rapidité pourquoi parce que etikali mikolo muke le muso kolongo na biso wa ezaki sasa bon soko komi na Kisasa kaka o ba ngai na sina yebi ba ngai ba oyo ba koza na accès na makambo kilikili mais soki yo ozali oyo yangai te sala de façon que ba kunzi ba mona yo ba kunzi ba ye ba yo effectivement ba kombo ya ba équipe na ngai essayer côté na système ya awa ba konzi bazana na yango na système mais bosa l'effort bande ko na ngai physiquement pour 2 semaines boye kotambola boye komona ba konzi ko tia bango poids na kutani na bande kwa mususu ba uti Angleterre ndeko moko azali awa uti Angleterre mususu uti Suisse to kutani na bango awa alors c'est ça tena ukata alors c'est ça pas wakati soko kutana au tisisi tuna uti na ville nini maman doit na vie après les doigts OK merci l'autre ça na amia sa famille to boy ba stress maman ordre ozolinga ordre wana tozana kata Goma wakanja za Goma donc tout le monde bakomata tout le monde et tout il y a Wakanda c'est un homme qui a lutté beaucoup. Il n'est pas seul, hein. Il est avec Idriss aussi. Idriss est là. Il est aussi là. Oui, il est là. Depuis Tongo. Depuis Tongo, nazo filmé depuis na banda qui na koya ko kwe. J'arrive na obima na ngai banda. D'accord, viens na piscine na kwe Anthony. Voilà. Okay. Donc, derrière, alors. Nous sommes ouais, derrière. Nous sommes ici. Donc, ils ont joué comme on a Wakanda, atiki activité nae. Ailleurs, on a appuyé la révolution et tout. Félicitations à lui. Nalingina mona elongina soute, mais quand même natindi ba coordonner nanga magamunyo sopa Wakanda.
et puis il va vous contacter et tout. Mais sauf que à bientôt, Kinshasa, on avance. On avance. Vitesse moins makasi. On avance. La vitesse moins makasi. Tenez bon. Et l'avenir est rose. L'avenir est rose. Ouais. Viva, merci, viva. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils apprécient. Afseba M23 viva. Viva. Ndeko zela na. Bongo itajengwa na Makulutu zela. Mama Putu zela. Mama Putu na message nazo PCP à papa wakati. Mama Putu zela mutalinga pesa message. OK, pesa message. Papa Wakacha. Félicitations. Tindelanga coordonné na ona pitindela unité nano ya connexion kuna ezamo apasi. Dalika